Boyei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pack. Vous avez des difficultés à trouver un véhicule qui convient à votre budget? BeForward, avec un stock de plus de 80 000 véhicules en ligne, vous offre un large choix au prix le moins cher du marché. BeForward assure une livraison rapide et sécurisée à nos clients de la RD Congo. Il vous suffit de commander et nous chargeons du reste. Alors passez votre commande dès maintenant sur www.beforward.jp et recevez votre véhicule à la frontière la plus proche de votre région. BeForward, keep moving forward, keep smiling. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez à Mbujimaï et visiter la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. Mbote Nabino, balandi ya bosolo na politique officielle. Tukutani lisusu lelo libaku monene pona kosolola maetali mboka na biso. L'actualité politique ezali dominée et pas ya maeleka kilobi na niveau ya Sénat. Pambate na Sénat bati lukwebo ya solo aponamaki lokola mokonzi ya Sénat. Mais kolekaye Karola Gito bato babeta ki lokola fimbu. Babeta ki lokola ebwele yepe azwaki confiance lobi peye a gagnaki mapono. Boza kolanda biso na bumbu, bozali na malueka, bozolanda biso na pompage, na ngoma kikusa na mvula manenga. Nyonso wana eza Kinshasa bamboka naza kutanga wana, eza nango kakao, eza ba quartier. Boza na Verkis, bozolanda biso pe na Wangu, na Telecom, boza na Sibo, na Pesibino Mbote, boza na Masanga Mbila, na Kindele, kote ya Remakaya, na Pesibino Mbote, kote ya Rotombo, na ko Pesabino pe Mbote, bato baza na Mbanzalemba, côté à balabala babenga ngonini balabala bandundu na pesi bino pe mbote bato même na Congo fort boza kolanda biso to pesi bino mbote nazoli kiete na tongo ya lelo ngonga ndambo to koleksa ekozala malamu
Boso na politique eza na charge ya république. Naza na ba problème ebele o esengeli ko résoudre pour na bato. Mais na kwa kosala o nga na ko sala, o pe na kwa kosala te baninga musupe ba ko sala yango. To kabola pari ya biso ya ba journaliste ezali, pari ya justice ezali, pari ya gouvernement ezali, moto na moto na esika na ye. Bosolo na politique ezali barote. Bosolo na politique ezali pe justice te. Esika bato bakoyaka kosamba te. Bosolo eza place bato bakosamba te. Kasi ezali esika bakotuna mituna po te bayiba makambo nini yo oza nango. Motuna to kotuna. Kasi kosambisa to kosambisa te. Nde totuna ka mituna. Bato ebele bakokima po bakomona ke mituna eleki makasi. Ah, mituna ya pete kozala te. Soko lingi mituna ya pete bandeko baza ebele bakokotuna. Kasi mituna ezotokisa moto. Moto akoko luka tensiomètre, moto akoko luka likayebo apembe bido ama yawa nde okukuta yango. Eloka kosaka na eza te po eza pona mboka. Kosala lisekite na makambo eza ya mboka. Lobi nazo bima wana se ambula sima émission apo mbula ebetaki makasi lobi bato ba l'intérieur temps monsieur pa na bino ebetaki te kasi na bisabino na kisasa mbula ezaki monene. Uta 4h du matin mbula mukasi ebetaki. Na eko bima wana na libanda na kuti tata moko ya mokolo. Akoyi ko nager à peu près na ba 70 ans. Na mwana na ye ya mobali bazo kitisa papa wana likolo ya moto ba na likolo awa na ba escalier ya OCPT bako kitisa ye po bakena komatisa papa wana likolo ya moto. Ngai moko na telembo na okaki na solo ya masuba penza na okiso masuba. Ah o moto nini boza na so moto asubi ya na baluka bona moni papa wana ya mokolo alati eloko na ya cache-nez kasi ye wana za kokitana escalier ya kotambola ya malembe. Papa wana sala AVC aza na problème pe ya prostate en même temps. Aza komi soubela kosala salité na nzoto. Ba memi eti ba komi nekota moto a matina moto yaki na mona na. Natuni bato bazaki papa wana yeko sala nini awa. Babi papa wana yeko zwa salaire na ye. Awa na OCPT. Salaire ngo boni $66. Tata wana tikinda ko na ye aza na AVC, aza na prostate en même temps. Kasi amatili kolo ya moto na mwana na ye. Pote moto afuta kawa nimite tata na tina mikanda foye moko ya. Pona kozwa $66 américains. À peu près toloba 110 000 francs congolais, 115 000 voire même 120 000 francs congolais. Na yo ki pasi na motema. Bato ya bongo bazali boni na mboka na biso. L'État dans l'ensemble aeba pe ko pesa lokumu na bato basaleli ye musala. Eza na bato mususu basala ki ba entrepreneuriat te privé. Basali kaka musala ya vie ya l'État, ba fonctionnaire. Na suka bo l'État sengeli afuta bango lifuta na bango. Et sengeli l'État pesa bango ba indemnité de sortie babima bakenda. Ba futa bango ba décompte final bakenda na bango bakende ko pema. Pona mbula wana bakosa isu musala te. Na okaki pasi na salisa ki bango na ona kwa ko salisa bango pe na pekisi tata wana zonga te. Kasi ko salisa ezali kambote mais pas na ngai ezalaki pona kwa ko salisa bato nyonso te. Mais esengeli toye ba lolenge nini toko ko batela bato ya modèle wana. Bo basali ba 30 ans, 40 ans, 50 ans ya carrière. Misala na bango esi esili bakomi malade bakobika kana lifuti. Okay, soki bafutaka bango mbongo bato wana esi babimi. Bakei na bango bakozonga esute. Akomi sombela likambo ne avani na ndako akolia tili we kozwa ye. Tokanisa na bato basala pona l'État, balakisi, basoda, ba fonctionnaire en général, tokanisa bango kozala malamu. Yope moto batie esika ofuta baninga okokola atoza elengele lokokola okokoma lokola bango. Soki komi na tourno likambo boyele msusu yo kokokango te okosala crise okufa nzela moko bokanisa bato bazana pasi. Très bien. Gouvernement ko mamokolo nini nde motuna monene bato baza komituna gouvernement ko mamokolo nini moto ayebi azate président kaka nde ayebi na Sama Lukonde premier ministre enda ayebi tango so akozala beteli mama na ndako bango bakoyeba mais biso toyebi te gouvernement ko mamokolo nini miloko toyebi kaka toza na retard mokonzi ya mboka asalaki mosala monene consultation populaire mokonzi ya mboka yamba na bashegi asala mosala ne kitoko na bashege chef de l'état zo yamba asali mosala wana asilisi mosala ya koyambaka bashege bato nyonso ba personnalité politique classe nyonso mokonzi ya mboka yambi bango tango baati lukwebo azali président ya Sénat lelo aye
mokonzi mboka confier responsabilité kende lisusu kende ko identifier siko bato to kotia bango to e baba groupe ya bato na kati ensemble za ndenge nini ake ko identifier bato tulukwe ba silisi ba pesi sa maloko de premier ministre pesa maloko na tourner abandi so be consultation lokola ya président ayamba ba musicien ayamba bato nyonso bilenge bato nyonso nano ayambi bemba te ataka wa clôturer tant muso ko yamba bemba po mokonzi mboka ba silisaka mais bandai ko clôturer ko continuer kaka ndenge mususu na ibite so yepa ko yamba mokonzi mboka sa saki mosala. Monsieur le Premier ministre, nous sommes en retard. Nous sommes en retard. Le chef de l'État n'a que 2 ans qu'il lui reste pour organiser l'élection. Après ça, sous compte rendu, na public au bavota qui est. Nous sommes en retard, Premier ministre. Vous n'avez pas été nommé seulement pour consulter. Il y a des dossiers en urgence qu'il faut traiter pour repérer sa sourire. Na bato bazon di mamokonzi mboka na programme naï. Pas de temps à perdre, s'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre. Pas de temps à perdre. Bon, pe sa biso gouvernement. Toye baba o babimi ba o bakoti tokota na musala toza na retard tokota na musala botika ba consultation toza na ngo besoin te toza na besoin de opesa bato balia mokonzi mboka lobaki siko likisa lumebana ozoti abiso na théorie tozo ko sepela ngo te na yebisi yo lokola congolais yebisi yo lokola congolais. Information du jour: clôture des consultations pour la formation du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Yango anesili RDC élection de 2023. Félix Tshisekedi met en cause la déclaration de la direction de sa communication. La présidence dément avoir publié un communiqué contre la Senko et réaffirme la nécessité d'organiser les élections en 2023. Kasson au moins. Maponomi et Sengeli ezala na 2023. C'est-à-dire, boeba que Félix Tshisekedi azali président de l'Union africaine. Et puis azali mokonzi mboka. Aza double brassard nenga zawana. Mokonzi mboko ya biso toza na avantage ko vivre poko président azali président Union africaine mais azali pe sous président de la République. Double brassard. Eza ngolu bazokango tango nyonso te ya zuya. Kasi sengela za la modèle na ba Afrique pe na monde ko organiser kama ponomi na 2023. Ndenge Kabila salaka ya 2006 na 2011 pour na 2000 ata kona suka Kabila kenanga na molongo ya article 70 ndeko nanga gili na pesi mbote mikolo epe akomi mende na biso le président reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président. Mais esengeli ma ponomi culture démocratique processus électoral ils alla respecter na 2023. Kasi ezalaka bomo mesano mbula nyonso esengeli ba kamata eteni na budget mwambongo babomba pote to saela mapono 2 ans oyo mokonzi mboka ligisi yango na pasi pe biso so peuple congolais toza ba témoin na ndimate na kobeta tembe na ndimate ke misolo ezali élection na mbula mibale oyo babomba ki soki ebomba maki likambote mais na beti yango mwa tembe tango muso ezali kasto tikali na mibu mibale esengeli ko mobiliser recette ko créer miracle na mbongo pote na 2023 maponomi esalama toza na ngo bosenga spéculation ezalate présidence a fixé opinion so que élection ko zala na difficulté ba réseau ko zala nini ape covid aza ko tika bisote mais sengeli maponomi et salam processus e banda kolongola pe malonda po na limite ke ndeko malonda ko zonga isusu bato bakufa déjà na kombo na limite ke malonda ko zonga isusu na limite siko sengeli ko zo bato ya sika bakota na seni pote maponomi e salam total lolenge makamanga ko salama mais to ko ndimete mokonzi mboka ko sala to kanisele mabete tozondima kya ko sala akosala te po 5 a lobby akosala te po 5 a lobby akosala po mobeko liko nzinde lobby tozala penza na molongo. La RDC a réceptionné 1,7 million de doses de vaccins contre la COVID-19. Oka makambo vaccin oyo ekomi mwa mbilinga lobby déjà na pourquoi tango bako tsoka biloko wana batomso a lobby te to kozo yango te tout ça mais vaccin yango yo se yao et si bakamati ezali yao ocha loboko no babeto vaccin ya 12 bobo sala te so lobaki ya kozonga marque de la bête kozala kala mingi te bomi bongisa tomi petola lo les amosika te. RDC COVID-19. Les agents de santé seront vaccinés en premier dès ce vendredi. Bato nyonso bazami nganga bako bande pa na bino. Bazo bande pa na bino minganga. Bukuma na lolendo na ndako nani azali munga ngani mutu ata bako bande pa na yo. Yonde bako banda. Moi Messi yonde bako banda.
Oko kokota na ndako na ngai te ngande na za tata e ba ko bande pa na yo soki ba silisi epa ya bato ya santé ba kokota na ba membre ya gouvernement président ya Sénat ba ko kamata na kokoma me okozwa pe yango Mama Carola Gito ba ko bande pa na bino ba ko banda bazui assemblée nationale ba koti na police ba koti na armée ba kamati ba conseiller ya ba bureau ba cabinet ba silisi na bino nyonso molongo ba journaliste tokoza ata na suka total po biso topesaka sango total nazo banzete koleka malamu bondi maleta akozwa kisite po eboma bato ekozala malamu Sénat bureau baati installé les débits du challenge na pesi kulutu baati mokako swa félicitations Mama Carola Gito félicitations na bino bolongi kasi bosale la peuple bosale la mabumute tozo tiela bino motema Ituri. Des habitants de Mabelenga en débandant suite à une nouvelle incursion à ADF. ONU, Félix Tshisekedi et son homologue tchadien Idriss Déby évoquent la candidature de la RDC au Conseil de sécurité. Tanganyika, l'armée lance la traque des ADF présents à Kongolo. On va terminer. Nord Kivu, le parc national de Virunga a généré 81 millions dans des activités économiques en 2020. On va suivre un élément avant de prendre des invités parce que ils ont débattu, mais eloko na lalité na kuti ba mama moko ba kwelinga ikuna na bureau. Kulela maina miso soko tiki biso to kokufa to zaba na bitike tout ça o likambo nini nzambe na ngai. Nga nazo be moto. Naza pe na bolembu. Bosolo TVP yango ane fungwa. Bon, na rebite soki Bosco Kabamba kotiaka programme ya koyambaka bakaya boy politique pona nini ndimi koyamba bango pona nini bato ebele bako nyokwa na justice alors que Fachi Beton ako bunda pote justice ezala pena na molongo état de droit kasi ezana bato mosusu pe bako saka na justice wana pona ko benda makanisi na batali justice ba comprendre que tango tozana ngoza tango ali sekite eza tango ngobila zo banga soka tekizando ba okangaye sengeli na ya babango baloba pe dossier zali dossier ya mama Olangi ogangi na ndako sika na lobby dossier ya mama Olangi na papa Olangi ba we nzabe sa benga bango kasi kombo na bango za monene pote église na bango etikali za ko sambela na lopango ya bato bakolo nango babimi bakwei na mabele baleli na yoki pasi nazali obligé sans prix sans argent koyoka bango pe bapesa makanisi eloko ni bango bamoni kasi avato komo wana na lingito kamata ordonnance présidentielle oyo ba nommé auditeur général ya FRDC il s'agit du général Lucien René Likulia to kamata pa élection ya bureau définitif ya Sénat belema mibale toza kozonga pote botala bandeko basio baye kokwela ngai awa baye bisangai na bino likambo nini bango bayeli pasi na bango ezali nini justice bango baza ko akizo be justice l'enterre eza na makambo ya justice ndeti na bango bayeli awa alors appareil judiciaire nyonso baza kolanda ba conseiller mokonzi mboka ba kolanda population pe aza kolanda makambo bango bazolobeza parole d'évangile te bakolobo bango bayebi oyo bango bato bayeli kolukanga bango bayebi kotalete ba oyo pe bazana makambo su ya koloba bakoki pe koloba parce que bango bakolobeza absolute ezaka ka partie à vérité ou bango bazomona geza vérité animage ces deux éléments se retrouvent après pour continuer à tout à l'heure. 3 ordonnances ont été signées par le président de la République. La première ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 21008 du 25 février 2021 portant nomination dans la catégorie des officiers généraux. Vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne. Article 1er, est nommé au grade de lieutenant général des forces armées de la République démocratique du Congo, l'officier général dont le nom, poste-nom, prénom et matricule suivent: Likulia Bakumi Lucien René, matricule 16 18 71 81 74 22. Deuxième ordonnance, c'est l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 21009 du 26 février 2021 portant nomination d'un auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo.
Article 1er. Est nommé auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, près la haute cour militaire, le lieutenant général Likulia Bakou Milucien René, matricule 16 18 71 81 74 22. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le jeudi 25 février 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa, le jeudi 25 février 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Enfin, la troisième ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 21007 du 25 février 2021 portant nomination d'un directeur national des Jeux et de 6 directeurs nationaux adjoints au comité national des 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa. Le bureau définitif du Sénat de la République démocratique du Congo est désormais au grand complet et tous ses membres du bureau sont également connus. Les votes organisés ce mardi 2 mars 2021 a vu notamment Modeste Bahatsi-Lukwebo être élu président du Sénat. Pour sa part, la sénatrice Carola Guito a été élue questeur de la Chambre basse du Parlement. Le membre nouvellement élu vient donc de rejoindre le premier vice-président du Sénat, Sami Badibanga, celle rescapé du bureau Tamboué. La composition du bureau définitif du Sénat se présente de la manière suivante. Bahatsi-Lukwebo président, Sami Badibanga premier vice-président, Mosaï Sangoma deuxième vice-président, Michel Kanyumbu rapporteur, Boulang Sung Nathalie rapporteur adjoint, Carola Guito Kester, Ida Kidima Kester adjoint. Au terme de l'élection et de l'installation du bureau, son président, le professeur Bahatsi-Lukwebo, a clôturé la session extraordinaire de février. À noter que la session ordinaire de mars s'ouvre dans quelques jours. Très bien. Alors, Tozasiko Kobanda. Nazo yamba famille Kutula. Bandeko bayeko tala biso bango moko nde baza koloba. Mama, mbote. Mbote papa Sango. Oyo ozoleka oza en direct. Bazo enregistrer bichote ndenge ozoloba boye na ndako bazolanda. Doza na eloko ya kobandela te. Ndenge olobi boye na ndako bayoki. Oyoki? Mama mbote. Mbote papa Sango. Yo pe oza malamu? Nangolo Nzambe, ça va. Mama mbote na yo. Mbote papa Sango. Yo pe mbote, hein? Très bien. Na yambi bino awa po boza na makambo ya koloba. Boyebisinga ke bozali na makambo ya koloba. Yango nde na yambi bino. Awa biso mingi tolobaka penza nde politiki. Kasi lokola likambo ya justice ezo intervenir na kati na moni pe moi politique judiciaire eza na kati. Na tina wana nde na pesi bino maloba po boloba na cadre ya ko dénoncer. Nazo sambisa bino te. Bino nde bozana makambo koloba na kotuna bino mituna bino bokoloba pote bakonzi bayoka pote population à comprendre ce qui moi mabe ezali bakoko salisa bino na likambo wana mais ezali kosambisa te. Je voudrais vraiment donner des précisions par rapport à ça. Na yebi ke dossier ya mama Olang ezali très sensible ndenge na koloba boye ndenge bino bisa ba vérité okoyoka bato bakobimisa ba démo à sirène des eaux en direct awa. Donc na yebi makambo na ba ndenge ya laka boye kokutana na biso bolobi que likambo na bino eza likambo lupango oya bino na lingi na yeba oyebisa bato nani azali mokolo lupango ezali na 17e rue na numéro 20 commune ya Limete esika fondation Olangi asalisaka ba activité ya bonzambe kino na mokolo lelo mama Olangi na tata Olangi bakufi déjà kasi toko tanga po kombo ya église to pe ba fondation na bango etikali ya kombo na bango toko tanga bango lokwa ba weite kasi ya misala yango etikali bino na bango boza ko wela nini lopango wana eza ya nani betala bisolo. Merci pour la parole papa Sango. Lopango wana oyo fondation Olangi ezali na kombo ya David Sefu Makambo. Ezali ya biso. Eza ya bino. Oui. Bino boza banani. Ndenge bovandi ya bino boza banani. Bango zela. Mibalo bazali bana. Ngai nazali koko.
yo ozali koko. Oui. Il y a Sefu. Il y a Sefu Makambu. Il y a Sefu. Alors, nalingi naeba mikanda nini obino bozali nango. Au peuple congolais azali kotala parce que kolobalika maman olangi ezali sekite. Na papa olangi. Mikanda nini po okolobate lopango za yo na monoko. Esengaka moto aza na mikanda. Mikanda nini obino bozali nango l'état yebi ekotalisa te lopango wana eza ya bino eza ya fondation olangi te. Ya liboso tozali na mikanda ya certificat d'enregistrement oyo cadastre apesa Sefu Makambu yango yo naza nango a certificat za mbula nini depuis 1981 donc 40 ans 40 ans depuis besoin de certificat depuis un certificat alors comment okoki ko expliquer arrivé il y a fondation langue alors vous reconnaître que lopango wana ezali lopango na bino selon yo beta lisolo bato bayeba église ya maman langue komaka wana ndenge nini botekelaka ye bango bakamati po ekoza lopango bino bozali na certificat na 1981 ata na même année boko kotekela moto mosusu tope mbula mi baleto misato boko kipe kotekela moto ndenge nini ekomaki fondation langue baki ndovana na lopango bino bolobi keza ya bino totikala jamais côté qui c'est là fondation lopango tozali na contrat de bail oyo ezali oyo esignamaki entre monsieur Sefu Makambu na fondation Olangi Wosho yango oyo pe toza nango a oyo eza nini oyo ezali contrat de bail oyo esalaki que fondation na biso bafutela na kati ya lopango eza na 17e rue yango eza a na problème ya koloba c'est-à-dire eza boye soki na yoki makambo yo zoloba elingi koloba que lopango ezali ya bino oui tout en étant propriétaire oui. Fondation Olangi ayaka osenga pote akoma locataire voilà c'est comme ça qu'il faut expliquer OK beta lisolo ndenge zalaka so ezangi masolo muzondo koloba beta toye pote pe sango na oyo na suki yo kobakisa na compréhension ya texte ndenge kobakiselo makambo te contrat de bail yango yo pièce contre pièce contrat de bail ezalaki na 1997 na 1997 ndeko Olangi oui. Baye epai na bino oui. Baye kosenga babanda kofutela yango nde ba signer contrat l'accent no contrat yango entre les sous-signés monsieur Sefu Makambu résident au numéro 20 de la 17e rue à Limete Kinshasa si après dénommé les bailleurs et la fondation Olangi Wosho Asbel agréée par arrêté ministériel numéro ARR numéro 925K bar ministre bar RI G8 GES 96 du 6 novembre 1996 représenté par madame Olangi si après dénommé les preneurs. Il a été convenu à arrêter ce qui suit. Les bailleurs donnent en location tout ça donc je vois document pour les preneurs madame Olangi Wosho mama yemoko mama signaka te moto signa par ordre mama moto signa PO par ordre madame Olangi Wosho mama yemoko signaki pour les bailleurs Sefu Makambu bangonde batu ba signa na monyango eza le 14 mars non caché Zaliao le 14 mars caché Zaliao bon likambo ezate nazo étudier document oui likambo ezalité nazo étudier document aux alliés République démocratique du Congo cabinet à greffier à kotanga ndenge Zaliao ezaba document bokende ko samba nango kuna l'état nda kotuna bino awa eza justice te alors ndeko mama Olangi aye pa na bino aye ko futela e pa na bino kasi aye ko futela lolenge nini ekoma ke bino boloba lopango wana elongwe pa na bino lopango wana ekomi ya mama Olangi ekoma ka nini beta lisolo bato bayeba moto ayebita ye papa sango tozokoba l'air tokomaki na 1997 wana contrat de bail ezaki signé fondation Olangi pe ebande kofuta mbongo na ye ya loyer régulièrement ti na 2001
De 97. De 97 à 2001. Abanda ofuta mon na. Normalement. Abanda ofuta combien? $3,000 par mois. Zela. Na rotuna yo. Soki yo mutozana tanga goye pa no kozanga pe mangamba kolo. Ah, abanda ofuta $3,000. Oui. Par mois. Oui. Afuti yango de 97, 98, 99, 2000, 2001. Voilà. OK. Et puis après. Et puis après, Koko nanga Sefu, aye koza cop mongo na ba américain. Pour ba ki ko proposer ba charpente o ezali wana ba kutango bongo na kati ya fondation. Fondation kutango na kati ya lupango na biso. Donc Chani Metal Mutayaka, tozana ba reçu nango ti lelo ndenga ki ko instaurer et ko installer ba charpente wana. Alors, ezalaki na idée Oyo, grand-père na biso azalaki nango plus tard. Na 2001 wana, ayo koza cop na ba américain pour asala ba américain basala abattoir moko ya munene na kati ya lupango wana. Ayo komona fondation. Ayo si bango non. Ngai na yepa na bino, na zi cop na nga moko na ba américain poto ya chômage pe, pourquoi ba chômage ba leke belé dans le réduire ata moi nini, ba ya basala entrepôt na bango awa. Et puis ça va tout misala na kati ya lupango oyo nazana posa na pesa bino préavis bolongwa bo libérer espace nanga pour que ba américain bazala bakota awa fondation langi pe lobi na bango te ngane nazali awa problème ezate pe lopangu ezali ya yo yango préavis ba pesa ki bango yango au préavis ba pesa ka fondation. Fondation Langui Ocho, notification préavis de 3 mois en vue de la résiliation du contrat des bailleurs. Précieux, il y a un problème de son, hein? Il y a un problème, trop de bruit là. Notification préavis de 3 mois en vue de la réalisation de la résiliation du contrat des bails, avenue 17 mars, bail avenue le 17 mars 1997. Nous vous informons qu'en conformité avec les stipulations de l'alinéa 2 de l'article 2 du contrat des bails avenus entre nous le 17 mars 1997, nous avons pris l'initiative de résilier cet acte, matérialisé par le présent préavis de 3 mois prenant effet en daté du 1er avril pour expirer le 1er juillet 2001 au plus tard. On voudrait bien, dès réception de la présente, prendre les dispositions utiles afin de libérer les lieux 17e rue à la date si indiquée. Les droits et obligations réciproques continueront d'être respectés par chacune des parties paiement du loyer jusqu'à terme du dit préavis. Nous restons à votre disposition pour la restitution de votre garantie locative, $7,500 moyennant constat de lieu à l'expiration du préavis. Veuillez agréer, monsieur, nos salutations distinguées, les bailleurs Sefu Makambo. Ça, j'ai vu quand même ici, hein, vous pouvez le voir avec moi. Je n'ai pas lu autre chose, donc c'est ça, vous pouvez les lire. Très bien. Je pense que vous avez déjà lu. Merci beaucoup. Alors, on va évoluer. Finalement, et comme que vous payez préavis. Il y a préavis en Westili, mais c'est Foupé à se déplacer avec le fondation. Mais non, Neni, Bino, préavis et Sili Boliko Bimate. Fondation et Sibango que non, vous allez à toi quand même église, si qu'elle a mis son mois temps du sous-sous, to Lukamoanini, Yakobima. Mukanda pe bango mo bakomaki yango yo. Église de Sengaki. Moi prolongation muke. Église à Sengi concerne l'affaire Fondation Olangi, Gabriel Koutoula. Ezali cabinet à Maître Ngomo. Ezan avenue Mot des Arts numéro 4930, croisement avenue des Huileries. Donc Kinshasa Gombe. Na Moningongo, donc bavoka nyonso bakomia pour ne pas citer leur nom, mais référence ezali 107 NTB bar EKK 2001. Mon cher distingué confrère, je viens par la présente vous remercier pour l'entretien que vous avez voulu accorder ce jour dans votre cabinet au sujet de l'objet mieux spécifié en concerne. J'ai l'avantage de vous confirmer la volonté de ma cliente Fondation Langui de prendre toutes les dispositions pour libérer les lieux
au plus tard le samedi 18 août 2001. Je vous garantis l'exécution de cette volonté afin d'éviter de causer préjudice à M. Gabriel Koutoula qui est un ami. Voudriez-vous me confirmer par retour du courrier l'assentiment de votre client pour ces délais supplémentaires? Sentiment les plus confraternels, votre bien dévoué, Maître Ngomo Togbo Bangaye, avocat. Voilà la lettre yangoyo. Oyo, ndeko cabinet ya Mama Olangi, baza kusenga, pote ba pousse le yango mikolo, au-delà ya préavis, au bango basala qui déjà, mokanda bango basengi yangoyo. Très bien, merci beaucoup. Allez, Moussous. Donc, depuis tant d'années surtout, occupation illégale et bandawana. Donc ça après fait lettre oyo. Après lettre wana. Et commis les lolobi, ça fait 20 ans. 20 ans. 20 ans. Depuis 2001. Depuis 2001, loyer fout à maraté. Et là, comment côté, allez, c'est fou, avec la justice, ma démarche est bandit. Et ça fait 20 ans pour Bakata, Ikamouana. Na minute yo, toye, depuis le 4 juillet 2019, cour d'appel Yamatete. Au cours d'appel toujours Yamatete ne toyebi maramuna matete blague ite kuna bakata décision wana na faveur ya monsieur Sefu Makam. Yango yo arrêt ebima na kombo ya nous okotanga ngo papa sango. Wana za arrêt exécution. Arrêt exécution oyo cour d'appel et lobby fondation Olangi Libanda. Ba déguerpir bango, c'est bien mentionné, déguerpissement. To réserva ba copie partout, il y a ba signification commandement, ba signification commandement, chef de l'État aza saisi to comment to tika ba kise de réception ngo yekenda tina présidence poto ebisaye. Depuis le 4 juillet 2019, le lot en 2021. Ils ont signé le combo ya président Félix Antoine Tshisekedi. Béton. Donc, Tilelo, exécution wana et salemate pourtant. exécution ezalaki na nini? Bache date depuis le 4 juillet 2019. 2019. Oui. Nde na matete bakataki. Pote bino boso esika na oui. Depuis 2019, oui. Nde bato bakobima te. Tilelo dossier na minute oyo totuni avocat ote eza na IG. IG kuna totuni te remona na époque ya 2020 toyoki kunote ije mwesa lelo kote po lettre ministre de justice et pekisi ba exécuter nini arewana et lo que ça signé na kombo ya chef de l'état papa Sango. Pas plus tard moi je suivi le PG à conseil d'état alobi na rentrée judiciaire na bango alobi po na babiloko ya ba déguerpissement. Il dit que c'est signé au nom du chef de l'État. L'exécution est signée na kombo ya nini te. Et non pas ya procureur to ya nani. Ils ont signé na kombo ya Yemei Fachi Béton. Hein? Président ya peuple. Wana Congolais. Le peuple d'abord. Moto asignaki mukanda oyo kombo na etunda ya Kasende. Bomona signature. On ne peut pas nous intimider. Mais il a été intimidé et puis il n'est plus en fonction là. Il a été intimidé. Il a été intimidé. On ne peut pas nous intimider. Mais finalement, il a été... voilà. Alors, je vais vous lire quand même le contenu. Je vais vous lire le contenu très rapidement. J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre référence du 5 février 2020 relative à l'objet repris à marge. Il faisant suite, j'aimerais relever que pour dissiper la contradiction entre l'arrêt sous Abeti Babilo Ronae 4 décembre, Papa Mémorial de choses jugées, donner injonction au procureur général près de la Cour de cassation au fin de ce pouvoir en cassation contre les seconds arrêts. L'examen du pouvoir du procureur général ouvert sous RC 61/CR étant en cours, il va dire que la suspension de l'exécution de l'arrêt sous RCA 11-2037 du 4 juillet 2019 s'impose contre la
si bien soutenu l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires à travers son rapport contre lequel votre client s'insurge. Dès lors, tout débat engagé par les parties, surtout de la contradiction au nom entre les deux arrêts, ainsi que de l'autorité de la chose jugée, ne pourra se faire que devant la juridiction de cassation déjà saisie à cet effet. Par ailleurs, les différents temps étant encore pendant devant la justice, l'institution de la commission ad hoc préconisée dans votre pré-rappelé est donc légalement inappropriée. Veuillez agréer mettre l'assurance de ma parfaite considération, Célestin Tunda Yakasende. Oui. Donc, Tunda, le ministre Tunda, Oyazala qui est le ministre de la Justice, à Longwa, Oyope Azali, partant, le ministre en question, il a aussi écrit Bissotozaki document certifié, Tosengi na IG, place dossier na Bisso Ezali, Tosengi avocat Komeli IG, Asali document copie certifié. Yango pesa document certifié Oyo. Ministre Komeli directement IG, pour la lobaka kanenge. L'ancien ministre Tunda a combattu. Atikali na même sentiment à Tunda. Tout justement. Oui, Siko Ezali, Zela. Mais nous avons 3 documents Ezali. C'est-à-dire documents Moko Ezali pour le vice-premier ministre, ministre de la Justice, Bernard Takaïche Moubi, vice-ministre. Awa pe namoni papier Moussou Ezali awa, Azaria sur Ruberwa. Namoni pe à Ruberwa pe Ezali. Le bangonne soit le bigan la langage n'engemo. C'est-à-dire bino besoin la raison te. Ndengeni de bango nyonso bako clouer bino ezala ministre ali botsa biso tokozana na raison te to sala droite to yebelo ko moko te mais to moni mikanda oyo cour d'appel soki inquiétude des ali to pona koyeba vérité biso ta ba profane le président de la République le ministre Ina Kale na cour d'appel ya matete pona ko luka batu oyo bakandaki arrêt ce n'est pas nous. Mais les rebimi bapesi biso, bapesi pe ba fondation là pour leur signifier que bozawana il faut bimana lopanga batu. Ba ça certifier na signification ya commandement, ba yebisa bango. Biso to inventé te. Nazo zonge pa na yo. Otambola ki yo mokote, ozala ba bazali awa. Omoni makambo yo ezali s'il vous plaît, makambo eza ba dossier za très sensible. To lo bango na liste ki mingi te. Fondation Olangi Osho ezali fondation munene. Bato baza ebele basambela kuna na kati. Ba activité na bango pe ezali ebele. Eza parmi ba fondation ezali très stable. Au-delà ya ba problème bato bakoko loba na kati nga na kota te po makambo wana etalinga ite. Kasi esengeli makambo nyonso esala mana molongo. Na komekana no pe kokota likambo ngo pona ko vérifier ko yeba réellement ce qui famille Olangi fondation en fait bazalaka ba locataire bakomaka na neni na koyoka na to koluka pe avocat ou pour apesa moi version de fait na et ko permettre biso kaka poto éclairer opinion na boy ko sala ba spectacle ya boyawa ba bomi famille Olangi na TV bo solo na politique assassin mama Olangi na boy ba titre modèle wana na tika ko bango te bango ba lobby makambo lopango na bango ba ko senga ke fondation Olangi alongwa na lopango na bango ndenge bango moko ba yebi ba elaka donc ba botoli bango lopango na makasi kolanda na maloba na bango nde bango baza koloba sango alobaki sango mutalobi te bango nde batwala sango linga koloba na lobi eloko te bango nde balobi bango nde balobi ndeko ya mwasi yo za sera mwasi te kasi oza sere ya mwasi c'est-à-dire oza mwana mwasi basera mibali bazali bana baso balataka ba pantalon nde basera mibali mais yo za sera mwasi po oza na robe yo za mwana epa ya sefu pa ya sefu sefu nde tata na bino sefu nde aza sefu nde mokolo pango nde sefu yo siko oza koko ya sefu akoko sefu bo bino siko bana ya mokolo pango mbala moko ti makambo wana esalamaka bino bozalaka tata banda kobetela bino bokolaka deja boyebaka yo lobana na mwalika mama malamu na oyo oyebi vérité oyo oyebi tozalaki komona nyonso oyo ezalaki koleka ndenge Maman Olangi azalaki kokende ko corrompre parce que le banga moi makasi ko bomba maloba bazaka kokende ko corrompre nani abana ko corrompre partie adverse. OK oui bazaki ko corrompre natango bayaki ko bimisa papa na lopangu parce que
tozalaka wana babuka bandako tout même basoda bayaka bazoloba eza faute na biso te mais bino boza na bino makasi te toyebi na biso vérité nyonso mais boza makasi te koza makasi te lingolo banini donc na mbongo quoi na ba moyen corruption ba enlèvement et salama ba enlèvement même na nzela boye papa ko bima ba bimelie ba barré nzela na voiture ba zuye kaka na nzela ba enlever ba ke boake na makala kaka pona dossier à lopango kaka pona dossier à lopango tata na bino sefo akufa to azali mais ma maladie atambolaka na ye mais ma maladie kokola en tout cas va faire souffrir biso mingi banani va faire souffrir partie adverse c'est-à-dire famille à Olangi oui maman Olangi na papa Olangi fondation oui banyokoli biso mingi bakangi bino mingi bakokanga babwaki mbala mona makala tokolanda boye non bakomema na njili tango baomona que famille ye balongoli wana bakebwaki na makala donc akosamba même pas papa na bino so na kutani na ya koloba akoki koloba pe azoloba zela nano yo lobi boni namoni yo za na makambo ebele ya koloba olingi oloba na kati ya likambo yo lobi boni na romana nzosengaka epa papa président Antoine Tshisekedi asunga biso la problème yo ne tolakisi mikanda ata la mikando vraiment asunga biso pauvre vraiment tokobla suka mamola ya nyokoli biso ko nyokola bandako nyonso ya 17e miru wana tozali bandako nyonso abuka bana kobeta kozwa bango kotia bango na jip bakela bango mpo babeta bana mama leki na biso mpo aza te akeli matanga babeta ye lisoko ya munduki ti lelo oyo ayoka ka pasi mama leki na biso wana me mwaye ka te toseka papa président atala biso na likambo oyo na mama Denise pour tolembi maman Denise asaka na justice ta kota justice te metango zela nazozonga pa na bino bozela tozonga on va d'abord prendre ces deux communiqués natanga nyoso mbale et puis on va souffler un élément on va revenir ici pour continuer pas de panique nous sommes en direct. L'Institut supérieur d'informatique Chamilad, ISIC, en sigle, porte à la connaissance de ses étudiants et enseignants que les cours ont effectivement repris depuis les lundis, s'il vous plaît, les lundis 22 février 2021. ISIC rappelle aux parents et aux jeunes que les inscriptions pour les classes de G1, GD et L1 se poursuivent jusqu'à mi-mars pour ces deux filières qui sont informatique de gestion ainsi que réseau et technique de maintenance pour les cycles des graduats qui fonctionnent de 8h à 16h. Administration, réseau et télécommunications ainsi que conception des systèmes d'information pour les cycles des licences qui fonctionnent de 15h à 19h. Comme institution catholique d'enseignement supérieur, ISIC offre une formation intégrale de qualité basée sur les standards internationaux. À l'ISIC, il n'y a pas de phénomène branchement, pas de vente de syllabus, pas de frais supplémentaires pour l'accès aux salles ordinateurs, pas de vente de TP ni l'achat des interrogations. Nous sommes situés sur l'avenue Kikwit numéro 1, quartier Mazamba, arrêt Habitat ou Liolo, dans la commune de Mongafula, Kinshasa. Pour tout contact, appelez au numéro de téléphone plus 243 817 001 839. Fait à Kinshasa le 22 février 2021, professeur Blaise Moussengo, directeur général de l'ISIC. On va prendre un autre communiqué avant de prendre cet élément. Suite à la levée de la suspension des activités académiques, l'ESMICOM informe à tous les étudiants inscrits et en cours d'inscription que les cours présentiels dans les auditoires viennent de démarrer. Sur ces,
Les SMICOM demandent aux candidats non encore inscrits de passer s'inscrire au bureau d'inscription de l'ESMICOM situé sur le petit boulevard Lumumba dans la commune de Limete. Attention, outre l'assistance au cours dans les auditoires, une tablette sera remise aux étudiants pour mieux suivre certains cours prévus en ligne. Notez bien, les inscriptions physiques ou en ligne sont toujours en cours. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web ci-après. www.esmicom.cd, Facebook Esmicom ou nous contacter au bureau d'inscription de l'Esmicom, 6 sur Petit Boulevard Lumumba entre l'hôpital HJ et la première rue d'Ilandos, à côté du pont dans la commune de Limete. Voici nos coordonnées de contact: 089 52 42 819, 082 860 33 18, 089 66 76 136. Fait à Kinshasa le 22 février 2021, secrétaire général académique Lukila Kalunga Patrick. Alors, Fondation Tosungana, c'est-à-dire vivre pour les autres, décente et honorable Tatiana Nembalemba, mwana ya kulutu na ngai, papa Molière azalaka kulutu na ngai, sikoyo mwana na ye Tatiana azali oya Bali Junior Nembalemba wana bazali bana na biso ngai nazali quand même kulutu funa zo mwa lokumu ata Junior Nzambe a élevé lelo akomi na assemblée provinciale mokonzi munene après pasteur Godin Poe kasi azali leki na ngai na lingi epe mingi. Alors on va suivre ces éléments. On va prendre également réaction. Il y a monsieur David, propriétaire ya lopango. Il y a David Sefu, papa Sefu David yemoko mokolo lopango azako loba atako akomi malade na likambo ya ndako. Et puis na koyebisa bino ndenge na lobaki ke vaccin ye kasi bozela bakozwa image nanu boyebite ke vaccin ye bozela bona na beleme mi bale wana tanto kozonga na yebisa bino ke vaccin ye pe bomona ndenge vaccin yango ekomaki lobi tango bazokende kozwa ngonga na yebaki pona monaki ba ministre na solo na bango tango bazokende kozwa ba confirmer nga pe bazu yango biloko wana ese komi bongisa loboko munganga bongisa loboko ba essaye. Non, ce que la société, il faut commencer avec le directeur. Ça qui a l'autre, donner d'abord au directeur. Pensez d'abord au commandant. C'est le général qui prend en premier. Ah, ça va. Vaccin, le général commence. Vaccin. C'est d'abord le procureur va commencer en premier. Ah. Bino ndeba le premier, bino ba chef boko banda. Biso bangamba nasuka. Ah. En image, on se retrouve après pour continuer. À tout à l'heure. Sungana en marche. Une journée trop chargée pour la vice-présidente de la Fondation Tosungana, honorable Tatiana Pembe Nembalemba. Asala qui descend le week-end dernier dans le district ya Chango. Oh, yezali bongo, base na bango. Fondation Tosungana. Ndenge mozali komona bilili objectif ya tournée na ezalaki bongo sensibilisation na population pote basala adhésion massive na Fondation Tosungana pe atalisaki moto nyonso oyo alingi akoma mambo ya Fondation Tosungana ba avantage nini okoki kozala na yango soki okomi mambo ya Fondation Tosungana tolingi to structurer yango nanga na ko encourager bino pour adhérer à la fondation de la biso massivement. Par action au honorable Azo Sala, batu misusu ne batu bakoko profiter. Ya wana biso to limité que ba maman na biso à fondation, ba électeur ya honorable base à la frustré. Na sima a boza na photo ya moto afuta asomaki carte à membre nae, photo nae comme neza na ba tableau de cotisation. To lingi penza que ba maman obesi mo na yo, au profiter pe la cotisation na yo. Pour cotisation o tozo senga oyo eza pona biso te. Slogan na biso ezo loba nini? Sunganga ngapena sunga yo to sunga na biso nyonso. Biso toza ba membre ya Tosungana ya Fondation Junior. Biso tozala toujours yango toyele le photo ebele tozana besoin ya ba membre ebele to 2000. Boye belé yango lelo tokoki kopete lokola toyokaki
mama tatana mama na biso so ya lelo yango tokoki kokende église te foto ya awa mpona bamembre nyonso ya fondation tokutana bango nakoloba eza na mingi baperde espoir na bango babande kobanga bakati bazwa bakarte na bango te mais lelo tomoni mama aye kotika bakarte na biso en tout cas vraiment tosepe po mingi vraiment baperde espoir na bango. En fait tozo sala tournée au niveau ya Kibantseke, ya Masina, ya Njili, un peu partout de façon générale na Tchangu. Alors on a encourager, on a remercier ba oyo bazo soutenir biso na ba action nyonso to sala yango to senga ki que to ba no sala ba carte ya ba adhésion pour na ba membre na biso ya fondation. Koyebisa bango ba avantage nini o baza nango on adhérent na fondation na biso to sungana parce que ba avantage yango eza pour na biso te ba avantage eza pour na bango moko o slogan na biso ezoloba bien sunganga na sungayo to sungana biso nyonso kamanga na zana ngo awa ko na bengiseli ba journaliste eza likambo ya lopango na ngai David Sefu Makambo propriétaire ya lopango oyo na 17e rue esika fondation Olangi asambelaki akola lopango wana ngai oyo aza na certificat na ngai depuis 1981 yango certificat d'enregistrement depuis 1981. Alors na 97 na signé contrat na fondation là on a bâti église kuna. Alors ngai pe na koya koboya te po na yebi ke église eza pona biso nyonso nanga pe kutu na préféraki na sandela kuna na église wana na 97 na signé na bango contrat yango na sindaki na fondation Langue bazali kofuta ngai $3,000 par mois bazofuta $3,000 par mois et puis bakando kofuta loyer na bango régulièrement naye kozwa marché moko na baaméricain ntango nazwi marché wana na baaméricain wana bazalaki na besoin ya kosala entrepôt ya monene esika wana na Afrique centrale nga namonaka yango ezalaki marché moko ya bien parce que ekodimine chômage awa na mboka na biso na Congo. C'est pourquoi nandimaki nazwa marché wana epa baaméricain nakei ngai moko ti epa ya bahollande nayebisi bango makambo wana nga lobi ngai nazwi marché na ngai na baaméricain po basala abattoir na bango awa napesi fondation préavis yango ya 3 mois napesi bango préavis ya 3 mois yango fondation a répondre nga alobi papa biso toza na likambo koloba no te parce que lupango eza ya yo kodeside na lupango na yo ndenge moko moni voilà toyokanaki na fondation ndenge wana. Alors ntango napesi bango préavis ya 3 mois ekoki babimi te bango tellement balulaki place na nga wana mpona bangaro ezala ye kuna bango bazotonda na ngare bavoiture na bango ezokota na lupango ezotonda na lupango bangaro bango bazotonda baplace mosusu ezotikala baluli place na nga mwaye babima ezalaki te. Alors bake na justice bake kofunda nga na justice mpona certificat na nga wana bon bango baconsidere ke certificat na nga ezali faux certificat po justice akondane ngai bango bazwa lupango wana. Alors tellement toza na justice mpe ya mboka na biso eza ya bien justice ya malamu batali certificat na nga certificat d'enregistrement na nga ezali vieille ya 40 ans depuis 1981. Alors justice amoni moyen ya koanile certificat na nga eza te bapesi nga raison na ngai
na 5h du matin batindeli ngai bapeme basoda bapeme ya camp Kobolo baye kopota voilà bapeme bango oyo ndako na ngai yango ndako na ngai yango baye kokotela ngai na 5h du matin na ndako na ngai babimisi ngai na ndako na ngai na brutal bapeme wana bazwi ngai na ndako na ngai bakangi ngai babenote ngai moko mokola ndako bakoti ngai na conteneur mwasi na ngai na bana na ngai babimisi bango libanda ya 17e rue na Chani. Alors nga kutu pe na sepelaki mingi lokola eza randi na kombo ya président de la République parce que président de la République abimisi état de droit. Donc mutu surtout aza na raison na ye, il faut azala na raison na ye parce que aza peuple congolais. Alors état de droit ngo na zwe bate baza ko appliquer ngo ndenge nini parce que ngai justice et rendre état de droit pour nga are ya obimisa bolangi ezali mais are wana naza nango tu sikoyo ministre na biso ya justice a bloqué are wana alingi kobimisa bolangi te pona nini yango wana naza komituna naza awa pona. Très bien. Petit à petit, on va mettre fin à cette émission. L'injustice en République démocratique du Congo. Sur le tribunal lelo, okuta ba problème ezali mingi likambo ya justice. Surtout na ba héritage, to ba conflit parcellaire. Eza makambo ekobota. Eza bato moso bazali ba expert na steliona. Mosala na bango ko botola ka mapango ya bato. Surtout soki ayebi ki aza na bato makasi li na simana. Soki na limité, oki na ba commune, ba quartier pe belé. Okuta bato mingi oyo babotola bato mapango ba operaka mingi na ba soda. Okoka kaka akamati terrain moko akateli général na. Eloko liboso basalaka yango na soka zui terrain apesi général apesi pe ministre ndambo akopesa bakonzi 2 hectares. Même bato bazoyo kangala bansele kuna baebi yoko concession oyo babotoli bango me bapesi déjà 2 hectares bapesi ba généraux bapesi ba colonel bapesi ba ministre bapesi ba PDG ba PDG pe kwa bazakala bambongo na ba généraux ebele bango babwaki déjà mabele fondation sebal batongaka ndako dans 3 mois ndako setu jour yoko longa procès poya ba démolir bango ba déguerpir bango sikoyo général azana 12 personnes baza kokengela oyo kokuta parce que là ba garde ça dit nombre ya basodo ba contrôler pour quoi bango ndenge nini. C'est comme ça que la plupart des bateaux ba ko escroquerie na mapango kisaka. J'espère que l'état kolande la makambo ke binyonso bokomona yango bozela Bosolo TV lokola Bosolo ese bandi Bosolo TV BTV canal 97 lokola yango ese bandi bokomona ba enquête oyo bomona na note bokomona ba bon so ina lobi mingi bakolo Bosolo bela mingi vanda kimia kota na canal 97 ezobima nango tika bokoyoka ndenge makambo ezali talaka ka ndenge yali programme esto bandaki mais tokosala lancement officiel ekosala mana showbuzz bato bakolata bilamba les autorités seront là tokosala lancement officiel basi andunda pe bakozala représenter bongo sikoyo tokobanda programme yo salaka TV na yo panzaka sango salaka TV ya musique zela siko tokotala ngana yo yo bimisa programme ngana zo bimisa programme tokotala tokomisa TV ya ba café ya kobetaka musique ya bato tokotala programme nini yo zanango tokotala okoma kotala ba match Real na Barça programme ezate tokotala biloko yango ekomaki en illustration COVID-19 ezo continuer koboma esengeli toko bakolata ba masque toko bakosokola maboko to milengele pote nyonso eleka malamu kasi bakonzi finalement bandimi tomonaki photo mikolo euti koleka même docteur Muyembo moko pe azalaka vacciner libanda kasi biloko yango yo eye bakende ko kamata yango na aéroport précieux l'accès biloko wana ayo l'accès na aéroport bazui yango eye bakopesa yango bato biso tozali 80 millions d'habitants kasi o eye sika boye ezali nano 1,7 million mais koya penza ebele bato bakozwa kasi lo ya liboso
ndenge balobi kobanda mokolo ya le 5 à vendredi minganga bato bazobanda soki basilisi tokolanda préséance ba président ba assemblée provinciaux tokozwa ba gouverneur tokomata ba directeur ya ba DGM ba soda ba o bazala ba grade likolo ba sodo bazangi mai papete bango il faut bazela nano ba cabinet ba ministre ba kozwa simande biso tokozwa kasi koboya komi batela te pona malade oyo ngala koyebisa bino te po bato mosusu ya poto babisinga bibo pekisa pe place wa vaccin oyo te ngala kopekisa naza na compétence nini ya koloba na peuple azwa vaccin te na koloba na bao nini na koloba nini Israël aza na monoko be moko na koloba nini yango wana ministre la santé azalaki ministre ya communication azalaki gouvernement pena nde vandaki na sika wana ndenge bomoni wana biloko yango ekomi bungisa loboko na yo ya mwasi to ya mobali ukozwa yango pona komibatela kasi nayebisi bino bomilengele Yesu akozonga alobaki marque de la bête kokoma nayebi te loko nini nazoyebisa bino kasi bomilengele kokendeza lisumu mosika te bomilengele. Très bien. Alors avant tosilisa nalingi awa c'est vrai ozobenga mokonzi mboka boko kotisa mokonzi mboka na makambo nyonso mokonzi mboka za justice te soki bozana likambo na justice esengeli elanda malolenge yango ezalenge soki bolongi soki bolongi te kasi bozobenga na mama Denise moto asala droit te mais akota na makambo alors que biso étudier en droit tozali bosembe akoti te c'est comme likambo mosusu ofongoli papier na yo ozana makambo lingo bakisa olingo lobani nalingi d'abord na bakisa olandi biso nyonso tu papa na biso sefu ndenge bayaki kobimisa ye le 27 juillet 2007 dans la résiliation contrat ezalaki depuis 2001 akepe pa na bango basolo leo te tikela biso temps torobima tout ça mais na 2007 tomoni na 5 heures du matin bapem baye na ndako evandaki oyo bazalaki bamiso tozalaki na tobimi na barobe de nuit ndenge babota biso tozalaki bana mikene mikolo baseri wana tozalaki bana mikolo boye tobima bongo bazolanda biso na bapem bakankokolo dejefa evandi wana biloko nyonso na ndako bazobimisa bakotisa destination ekoni ti lelo nasepeli ndenge bauti konomi auditeur général papa Likulia en tout cas lokola babi bakotambola elongo na Fachi Beton président na biso ya république tozo senga bapem wana bato batambolaka na ba action civile ya biso toza na biso ba civil toza na biso ba militaire bakoya kokotela biso na kata na binduki atale na biso makambo wana atelemela penza bato wana na auditeur général boko senga ke ba bakomi awa ngai mutu na lobite eza signé babi nous Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, à tous présents et à venir, faisons savoir, ce n'est pas mon nom. La Cour d'appel de Kinshasa m'a été séant en matière civile. Dit l'arrêt suivant. Ezana kombo ya mutute ya yemei. Ye mutalobi yango tozo senga bakomi awa na suka balobi boye na rewana balobi d'irrecevable na posa ya papa David oya yaki kolela na tribunal après 20 ans balobi d'irrecevable est fondé demande na ye l'action du demandeur David Sefu Makambu sous RC 31168 en conséquence constate la résiliation du contrat de bail intervenu entre les deux parties depuis 2001. Toloba Kiamoua ordonne, coup d'appel à ma tête, fondation, déguerpissement de la fondation Olangi litigieuse. Reçoit la demande de réparation des dommages et intérêts et condamne la fondation congolais fixé ex Aiko et Bono à $100 000 américains, statuant sur l'action entière sur
proposition initiée par la Fondation Olangi la déclare recevable, mais non fondée. Bakendaki peut faire opposition. Cour d'appel et Boakiango. Depuis Cour suprême à l'époque, Cour suprême P, Tozana Mikanda Oyakataki, à l'époque, ils avaient une cassation. Atindaki yango na tribunal pas de Gapi Bango. Tozana biloko ana nyosoto. Lelo ba ko dossier ote batinya pouvoir en cassation. Pour cassation et ça la susu nini. Mukanda yango ebimi ndeko sango. Supposons que maman Olangi a soutenu papa Olangi pour la fondation. La fondation. Supposons que balingi basomba lopango wana. Bocheli yango motuya ezala 2 millions, ezala 3 millions, to pe 5 millions mais pas bandimi basomba lopango wana. Si vous allez prêt à céder. En tout cas, papa, ce qu'on calculer 20 ans, il y a barrière. Bazon ici d'abord, il y a mort. Et puis, tu es dans le cadre de vente. Là, nous sommes d'accord. C'est-à-dire qu'il faut $36 000 l'année pour multiplier en gros par 20. Mais qui vous dit que non, on a loyer, on a 3 000 $? C'est ça le problème. Ah, mais comment? Bon. Mama, tu as na suka, olobi boni. Na suka, pona ngai. Dans ma langue, maman langue azo futela wana boyaki. Na ba botia maman langue te. Pona zo asaka matata po abima. Na stade 20 mai asaka matata pona bima. E bongo biso bakut na bazo wana mwa batu ba eli. E bongo biso oyo. Akubima na matata. Makamna lobaka yango esalama pa maman langue. Yango esalamaka. Pona ngai na lingai ba futela kuna te. Makamba sali na limete ko buka banda ko musabato ni ba jefani wana ye 4-3 ba koti si biloko nyonso na bazali banda ko yeke bele batatali ba minga ba fana na banda le pas famille mobimba e bango nyonso parce que trouver na rien biloko on se kende na ba soda ce qui wapi otoyebite bon on se batanenga wana vraiment les charpentes wana tala ndenge ezali yango mute sali batu musuku ti lelo bayeba ke fondation la ntecha nini charpente wana ba charpente wana koko na biso ye moko chani metal témoin nous avons des récits au restaurant tous les charpentes bangar wana eza biso bakutango nde yango epesaki bango posa ya kotikala ti lelo kuna bato ebele bakufala souci ba famille mobimba ndenge omoni biso toye lelo pendant tout ce temps totikala jamais koleka tobandeki kobanga era kabila te tobandeki kozela na moment yango lelo toyoki ke non tokomi vraiment na suka le arebimi tomoni ke na ba premier degré eleki po tobi ke na deuxième degré bakokende totika non toleka te po bakoki koganye na deuxième degré aleki arebimi mais non tovandi ote ige ezosala constat dossier ezotala ezosala boye au ministre alobi mais non tobi te toleka non na média peuple congolais mobimba ayeba vérité chef de l'état ayokango ba auditeur ba nani ba tunyo surtout ba procureur ba yoka ke fondation langa escroquer bino lopango comment na minute za escroquerie to ko lo ba parce que 20 ans na biso ba loyer toujours ali sous-souté mais mikane wana la kisige to lobi bien régulièrement ba ne ko futa biso ba loyer na biso si comment on a biso ezali wapi ba bibo na sima olo baza onfa ba jeno ko ba sali bokoka bango te pas plus tard na yoka papa na biso gouverneur à ville alobi peuple congolais na zo yebisa bino lelo na mandat ya Fachi Beton président na biso ben intouchable ezali susu te atanga imoko ndenge nazali ya gouverneur na bino soki na sali mabe na kokende bokomona nga lisusu te nake kokanga ma place bakotia ngai donc intouchable abenga azali lisusu te mais wana tozalaki tozobiba boye bozobanga bakokanga bino bakotina bino koko na biso bapapa na biso bazobanga parquet zui pas plus tard même kutu na 2020 ans bauto kakai azalaki na makala papa na bino aki hôpital bakare hôpital AVC salaki ye zoka taxi pe bazolanda ye na bavocat banani mais nalobi pe na babatone bata non likambo wana batone décision eza rendi na komba chef de l'état comment tierce opposition basali bapekisaka yango te bien sûr mais comment expliquer bavocat mosusu na kombo ya chef de l'état bakoki kosopose na biloko wana alors on va pas trop rester là.
liloba suka eza kaka président atalela biso likambo oyo po dans le temps bango bazalaki baza intouchable parce que soi-disant bakonzi moko bazalaki ko protéger bango mais lelo tokomi na état de droit président atalela biso likambo oyo parce que to souffrir trop papa na biso azui ba matraque électrique à cet âge là ce qui te perda qui est nani alingaka zongisela biso papa. Très bien. Et puis mais papa ça on a katioté nayoki premier ministre alobi gouvernement na eza kombo nango warrior ya ba vaillant ba combattant ba ministre à justice il faut luka o penza l'air et l'or lobby parbi aza ensemble na chef de l'état pour accompagner na nani nae na ba projet nae na vision nae mais ba ministre ko s'opposer na oyo ye moko chef de l'état ba rendre na kombo nae premier ministre gouvernement na warrior il faut étaler la paix ba jara ba ministre oyo ko cha. On va s'arrêter là. J'espère que Bolandi Binomoko ndenge bandeko bapesi ba version na bango pona bango ke lopango na bango ya 17e rue Ezonga pona bango fondation Olangi Mutu yiba bango lopango wana azalaka locataire selon ba mikando nga na monia o etali spenza que moto yaka lokwa locataire mais locataire akoma pomba pe abotola bato lopango bako senga bazongisa lopango na bango tango ndenge na sa émission bokoka na ngambu ya Olangi bato pe ba obenga bakoluka pe bango pe ba ya koloba mais nous on n'est pas là pour que bango ba loba ba o bazongisa premier ali justice. L'importance ou le message à passer derrière cette émission d'aujourd'hui est que la justice a sala musala ndenge et longobani. Justice ya ba yandroit ezalate, ya ba intouchable ezalate, il faut dire le droit ndenge yango esalami. O azali na mabe okumisi, o azali na mabe malamu obateli ya mabe o sanctionné. Makambo fo sala mabongo. Donc moto na moto azala na mbano na na ndenge longobani. Bato bakoko souffrir te bavandi mais moto moko abima pomba. Abotola bato lupango, abotola bato biloko. Même bino bato tata na bino akufa mama akufa tika mapang. Bako tungisa bino pona noko moka bima loko apomba. Boko yoko ndima biloko wana te. Soki bozali ba héritier boza na droit. Esengeli boche énergie nyonso pote bo kota na droit ya succession na bino po ezali droit na bino. Makambo esalamaki bangonga ebele. Bozui chance. Ya kozwa président oyo aza kolobela makambo ya état de droit. Alors état de droit elingi koloba te que président bando vanda na toja aza kosambisa bato. Magistrat oyo azali esengeli asa musala ndenge longo bani. Juge oyo azali asa musala ndenge longo bani. Ba juge bozaki liboso bazotikela bino libre choix te. Boza ba main lié parce que bozwa ba dictateur ba politicien. Lelo ko yebisa ngai nani moto a président nini abengi yo po ebiso kata likambo te. Magistrat to juge koloba nini. Pour mutazo s'ingérer na justice azate. Sala musala, pesa résultat. Soko sali église sala kacho ba frère atetu ba kangami. Oya malamba bazo église. O sali hôpital, o sali cimetière, ba malado bazo bikate ba kundama. Biloko etambola ka mibale. O sole sili. Bouyei malamu na Sarah, application ya Freeland First Bank et sali na téléphone. Sali la misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chumbo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tunga motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso to koti masolo ya bank na chumbo na pete nyonso. A Freeland First Bank a komiseli biso li benga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pack. Vous avez des difficultés à trouver un véhicule qui convient à votre budget? B4World, avec un stock de plus de 80 000 véhicules en ligne, vous offre un large choix au prix le moins cher du marché. B4World assure une livraison rapide et sécurisée à nos clients de la RD Congo. Il vous suffit de commander et nous chargeons du reste. Alors passez votre commande dès maintenant sur www.b4world.jp et recevez votre véhicule à la frontière la plus proche de votre région. B4World, keep moving forward, keep smiling.
Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez en Mbuji-Mayi et visitez la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série.